Coucou la famille. Lolenge kaka tolobaka bonjour ou bien bonsoir. Selon elle, oyo ezali koya kokuta bino. En tout cas, bandeko, ndenge tomesana koloba, kolala kolamuka ezali habitude te. Ezali kaka ngolu bandeko nangai. Ezali bonté ya Nzambe oyo azali ko renouveler jour après jour pour na biso bana na ye. Raison pour laquelle Sengel na biso to alaka toujours reconnaissant ou bien reconnaissante na Nzambe wana oyo asala yonangai oyo asala likolo na se. Bandeko na ngai biso wana couple mai eye lisusu. Soki bo moni couple mai bozea ko sepela na bandako na bino to yaka pamba te. Seulement kaka to ali ko senga na bino tango nyonso bo aimer ba vidéo na biso. Et puis tango aimer lingana ko commenter, partager, o s'abonner kaka 4 biloko oyo to senga kakaka. Bandeko lelo to yena likambo mususu te. Lolenge kaka totala kana biso kaka kamo ba diversité na biso. Na keko kweya na ndeko moko, na lisolo moko, oyo ndeko musali ya Nzambe. Azali kolobake, mibali babalaka basi pona ba machine na bango. Babalaka kutu basi pona machine te me babalaka machine. Ah, bandeko. To boyi na biso koloba ba kombo wana, bo comprendre? Mubali azala machine na ye, mwasi pa azalaka la machine na ye. Mais, selon prophète wana, alobike mibali bazali kobala basi pona babalaka basi eno pona bolingo pona ba machine na bango. Ah, yangwana na monaki na yebite ngai mwasi. En tout cas, na yebite na koki ko digérer loko wana te, natali o lilobe lobi, natali ete tanke mwasi. En tout cas, bandeko na koki ko digérer yango te, na message oyo ezo contredire parole de Dieu. Yango na bandeki nde déjà sina salela ki yango émission l'air na yoka ki yango. Mais quand ya papa maye bandaki ko permettre te na lingaki ye penza lokola pasa mwana mobali bango nde batu babala kabiso ye moko a intervenir na mission oyo aloba na biso oyo nini bango basalaka to babalaka pe liloba ezali koloba na biso nini a propos ya mwasi. Alors, tokotala bandeko na émission oyo, mwasi azali nani? Nzamba kelaki ye na biti nini? Mwasi azali nani? Et puis ezali ya solo. Mubali tanga zolinga mwasi, amonaka na ye kaka machine na ye. To yebite point d'interrogation. Yango wana, papa Maya en tout cas, émission nde déjà na salaki yango kala, mais na bandeki kaka kozela tana yo, po yo lokolo zali pe mobali omeka kotalisa biso etanke musali na Nzambe po mwana na Nzambe akimelaka kaka na liloba connaissance na biso bandeko ezalaka kaka na liloba ya Nzambe. Alors papa Mai aleka na kotalisa biso papa Mai ya solo bino tango bolingaka biso botalelaka na bino kaka o lilobe lobi ou bien liloba na bino bo comprenaka yango na lolenge wana bino bolandelaka na bino kaka ba machine ya basi. Parole ezali na côté na yo. J'espère que nako remercier na Nzambe na opportunité oyo auti kopesa biso. Na kanisi que avant to approfondir vraiment eza mieux to sala mot de prière pour na balandi oyo bazolanda biso quoi. Et ko sala malamu mingi. Tobondeli bongo. Yahweh Nzambe to pambolio to commission na tango aussi ko rendre disponible. Merci papa pour na lisolo oyo tozali na yango. Merci papa pour na nyonso oyo oko éclaircir kati na programme oyo. To commission to pambolio na kombo na Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Bien, na kanisi
soki totali tozali bana ya nzambe na liloba ya nzambe soki totali nzambe asalaka nanu mobali asalaka ye na poussière ya mabele et puis amonaki ke mobali azala ye moko ezali bien te tokoki kotanga na Genèse chapitre 2 na verset 21 nalatela ngo na lineti ekosala ngai malamu mingi mpona tokoka koyeba bosolo na pokwa ya lelo ekozala malamu mingi. Genèse chapitre 2 na verset combien? tozotanga na verset 21 bien bandeko frère maya pesi biso verset tozokende bongo na Genèse tozonga kutu c'est mieux mais tozonga na verset 18. Ok, Genèse chapitre 2 na verset 18. Page 10. Ezaka ne bandeli wana. Ok, na page 10. Oyo baza na ba Louis II, même oyo baza na ba version mususu mais eza livre ya ebandeli. Na verset 18 balobi, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nzambe amonike alobi ezali malamu teke mobali donc azala ye moko na kosalele moninga lokola ye. Sikoyo awa tomonike nzambe alobi akosalela ye moninga lokola ye. Mengai na moni momoko awa ezoloba na biso aide. Balobi une aide semblable à lui. Donc aide lingolo banini akokako aide ye bazala disons que ba kokako ko aide bon ko aide ezakaka teke aide moko peut-être azala lokola mwana musala. Donc aide moko dans le sens que bazali ko s'entraider l'un et l'autre. Aide ezali dans tout le plan. Dans tout le plan, ceux qui n'ont pas tout le plan, donc sur le plan physique, moral, mental, spirituel. Donc, awa tomoni nzambe lera kelio mbali amoni ke mwasi pe alalisa mubali pongi akela mwasi azala aide. Awa alobi na ke aide. Ok, ngai sikoyo nalingi kolobelela aide lisu na façon nini. Ezalaka pe neti ba kilo misusu ti omono za kilo moko boeleki yo lingi otombola yango okoki te omono loto sengi ndeko mususu yaka otombolisa ngai. Donc aye wana po a aide yo po na bosila ko soulever kilo wana po yo moko okoki yango te ye acha force na ye yo pena ndamba force na yo po na bokoka kwa boutir na kotombola yango. Donc aide. Donc rôle ya mwasi oazo jouer pembeni ya mobali na côté ya Bible ezali bongo aide. C'est ça. Eza lisusu en d'autres termes na koki koloba yango soutenance. Bozako se soutenir l'un et l'autre. Moi, c'est à soutenir peu mobile. Puisque tout le monde a mingi dans ma foyer, il y a certaines choses, manquement pe koki kozala na muninga. Likambuana au monde muninga ye akanise liango soki ndenge boko ya mabe, mais tango bo solo liango dans la famille, moi sina mobali, tout le monde a kake, boko ya kokoma na terrain moko d'entente, ou bien boko ya ko tirer conclusion moko et kozala bien. Peut-être oyo yo pensaki et koke ki kozala néfaste et koke kozala mabe. Dans verset 19 balobi na biso, l'Éternel forma, et Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Mobali azalaki wana, donc nzambe asalina ba ndeke ba nyama ainsi de suite, et puis ayena bango liboso ya mobali to ya mutu oyo ye asalaki alobi ke moto akoka kopesa bango ba kombo
pona eloko nyonso tu oyo eza vivre, il faut ezwa kombo. Nzambe yango wana asalaki. Na verset 20, balobi, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Balobi ke apesi ba kombo na ba nyama bandeke nyonso tout. Mais pour na ye amonaki aide semblable était. Aide semblable était. Toujours. Lisungi semblable. Toujours aide. Toujours aide. Et puis balobi na biso awa semblable. Semblable. Lokola ye. Donc lolenge moko. Sikoyo na eloko babengi lolenge moko. Sikoyo seke soki mwasi apesi afongoli porte na ye epai ya mobali azotala kaka pe machine ya papa. Non. Ok, sikoyo mobali tango azoyaka epai alinga mwasi akotala machine ya mwasi. Non. Parce que nazomona faux et archi faux. Pona nini, je m'explique. Nakanisi tango to lingaka d'abord oluli mwasi na elongi. Oluli mwasi na elongi, otali beauté na ye, et puis il y a ce qui attire. Ozomona, là mususu etamboleli na ye, là mususu soki ba makambo bele. Maintenant kozula bino exemple très concret ya ngai moko. Nakanisi ngai l'air na linga mama Anne bandeko na ngai na lobaka ke ozala molongani na ngai. Et puis na lobaka yango par sentiment te. D'abord omoni tango to lingi to bala yesengeli to asosiaka nzambe. To asosiaka nzambe, nzambe alakisa yo. Nzambe a dirige yo. Soki to asosie nzambe, vraiment nzambe ako dirige biso ndenge moko ya malamu. To eshuwaka faute ya ko asosie nzambe. Nakanisi ekozala malamu mingi. toshuwaka pona tozolinga kuasosie nzambe na makambo na biso te. C'est ça, tozotia musuni toujours. Et puis, en plus de ça, quoi, na tolingana, omoni lelo mingi, ndenge kaka bazali koloba, ke liboso machine. Non, c'est pas ça. Bolingo ezali machine te. Ngai particulièrement ou bien personnellement na linga boasi na ngai ye moko témoin yeyo jamais na tikalaka ko yeba nzoto na ye. Avant même que tokoma kovanda esika moko. Jamais. Puisque omoni biso ba na nzambe esengeli totambola dans l'ordre et bienséance. Puisque ce qui tokei otobandi moi koyeba na ba machine avant mariage, est-ce qu'ils allaient volonté de Dieu? Non, et ça volonté de Dieu te. Il faut tout ezala réuni. Et puis toyeba ke machine na libala ezali complément et yaka après. Puisque nzambe l'air à salaki mutu to continue nan. Awa na verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma la chair de sa place et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Nzambe biso tosami na poussière.
mais mwasi asalemaki na poussière te mwasi asalemaki na mopanzi ya yo mobali to ya ngai mobali. Nzambe tango afongoli mopanzi azui kote moko mopanzi moko asali na yango mwasi pe a kangi yango opération automatique. Nzambe aza docteur de docteurs, plus que même les docteurs les lotoyebi. Et puis amemiye epai ya mobali. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Balobi, l'os de mes os, chair de ma chair. Et puis, os de mes os. Mais comment os de tes os et kozalakaka avec profit? Vraiment, oyo, azubala mwasi avec profit ya machine kaka. Wana ezali balate. C'est mieux koboma yango. Et puis, tango, lelo, tozui exemple concret, mwasi abeli. Alors, on peut finir par casser relation, libala na bino. Puisque yo lingaki à cause de la machine. Or, c'est pas ça. Dieu voit l'intérieur. Bolingo. Ezali mitema. Mitema esangana. Elingana. Et tu continues dans verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Balobi à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Bakokoma nzoto, mokoto, lolenge, moko. Mais dans tout cela, il faut toyebake nzambe tango asali mwasi na mobali. Apesaki bango pe priorité ya machine. Machine non pas pour na ezalake primordial, ezala na premier plan. Non, pour na bakoka ko se multiplier puisque nzambe alobaki ke ba se multiplier. Multipliez-vous. Bakoka ki ko se multiplier comment? Bakoka ki ko se multiplier seulement na moyen ya ba machine na bango. Mais yango te mutu eza primordial. Puisque awa Adam amimonaki azalaki isolé. Azalaki yemoko. Yango wana nzambe tellement amonaki ke Adam aza yemoko. Yango wana asalaki mwasi. Asalaki Ève. Asalaki Ève. Tout le monde a kanakata bandakut. Ezalaka teke l'air nyo surtout machine. Beaucoup vanda bozo solo là, babakambo belé. Et moi j'aime ça. To vandi na biso tozo solo là, patati patata. L'air boko soki azolamba, soki nazawana, ngai pe nazo participer, tozo lamba na biso ensemble, afin que to silisa yango, et puis to vanda na biso tozo solo là. Bongo papa, eloko musuna lingi koloba boy. Soki yo papa, olingaka kaka mama pona machine. Ou bien yo mama, olingaka kaka papa pona machine. Mukola machine wana ke tomba mpani. Yango wana tozo monaka ba fuits. Yango wana tozo monaka bazo kima, batu mususu abimi libanda, ainsi de suite. Azo bima. O mwasi nanga sala anga bien te tozo condamner mubali wana. Tuko mipe mwasi. Oh, mobile sala anga bien te tozo condamné pe mwasi wana. C'est ça. Pour l'herbe zalaki, ba machine zalaki bien, mais sikoyo yete mutalinga ki maladi wana kota na nsoto ne eye. Bo travailler ensemble, union fait la force. Bo longa nde maladi wana bo yeba ndenge nini tokoki ko sala pona to longa maladi wana. Oka upe tikali bino mibale boko yeba toujours ko s'en sortir na likambu wana lolenge nini sikoyo to kokendela oyo abimaka toujours libanda to kondanaka mutu wana tozo kondane mutu wana bongo sikoyo papa ndenge to vanda ka boina bandako omona boko beta pe une semaine bosala na bino te
Mbamsu boko obeta pe 2 semaines mona pe bosali na binote mais na ndaku eza na rythme moko ya bien. Mais soki oyo alandelaka muninga na machine mais l'air to salaka na biso pete. Ndako esalaka nango kaka bien. Eza ma trop soki olanda na machine wana soki mikolo wana machine eza bien te ou bien malade alors ambiance ekozala te na ndako ekozala te. Or eza mawa mingi eza volonté de Dieu te. Nalingi koloba eza boye bandeko ngai ndenge ka totambola na mokili oyo papa pe ayebaki mutu wana zalaki chaque jour, je vous dis chaque jour fois simba mwasi na ye chaque jour fois simba ye. Donc abandeka ko tikela mwasi wana repos soki aza na ba période na ye. Soki mwasi aza na ba période te, je vous dis chaque jour. Mais bandeko nanga libala wana finisaki na okufe. Lère biso to bimi mboka wana lère batika laki toyoki mwasi na bana bazwa ye. Donc mubali wana zangu tata na droite ya kocha lokolo pai mwasi akenda ayeba engutu pe ayeba ki pe pai bazalaki te na ko luka kaka na batu ayaki kozwa numero ya phone na bango. Alors les razoki pe numero phone na bango azalaki pata na droite ya kocha makolo na epai mwasi na bana bazalaki. A partir ya babiloko wana bamonike azali ko torturer mutu et puis mwasi alingaki pe comportement wana te ozozwaye neti nani neti robot na yo atako to cochon to lapin bape marape quand même bape makape. En plus de ça papa mai ngana zongi lisusu lere yo moko beteli bandeko lisolo tango lingaki ngolobi ana lingi ozala mama bana nanga ti tango na nyonso tout ovandaki yo yeye banzoto nanga lere kaka na komi na ndako na yo. Sikoyo mubali soka lingaka mwasi na machine pona machine eske mutu akolinga vanda tango na nyonso tu po alingaki ye pona machine alors azela kaka tia kokota na ndako na ye. Non, po ya alandaki machine. Impossible. Et puis tant ce qui m'étonne tant aux linga est-ce que machine zawana ba exposant bongo nga na lobi papa mobali nyonso tu soki akei penza devant mwana mwasi alobi nga nazolinga yo nalingi yo kaka mpo na mashini na yo nayebi te ngai mama ana nandimi te mobali nde wana nga nakolinga ye azoloba alingi nde yo te malingi kaka yo mpo na mashini na yo non wana eza bolingo te. Et puis eza diabolique trop diabolique eza bolingo te ngai mwasi nakoboya yango soki naza mwasi nakoboya yango naomona mobali oyo aza mabe alingi autilize nga asaleli machine na yo après lobi kasi wana ekomi kaka ozolinga mutu pour les meilleurs et non pour les pires ntango le pire ekoya to lelo malade ye to lelo moi contre ta moko boye ozomona te eko marché te. Sikoyo papa mai eloko oyo mususu ngai nalingi kobakisa ezali lolengo yo na proverbe. Proverbe chapitre 18. Chapitre 18. Proverbe 18. Na verset 22. Verset 22. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oh, bandeko nangai. Awa balobi na biso, celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Balobi azui bonheur. Ndenge papa maya yebisaki biso ke ezali donc dans tout le plan. Bandeko azui bonheur dans tout le plan. Et non seulement kaka na côté ya machine, mais azui bonheur mais bien aimé dans tout le plan. Balobi et puis mutu wana ezali grâce oyo esali nini kopesa melaye pembeni ya nzambe na ye. Ezali grâce bandeko. Pona nini bazali koloba yango ezali grâce? Parce que moi si nyonso te mutu azalaka bonheur pembeni ya mobali na ye. Ouais.
basi mususu tango baye pembeni ya mobali porte malheur aza porte malheur biso toyebaki frère na biso moko na Congo frère Mayipa ayebaki ye frère wana ezalaki ndenge kaka ba BCRS babandaki kosala boyebi ba BCRS na biso babandaka kotouche na ba fin du mois kaka lere ba papa bazwaka ba mbongo bayebaka oyo azoleka aza na mbongo to aza na mbongo te a partir kaka ya parti moko ya nzoto na ye bakisi babandaka kozwa ekoningana soka moni kaka eloko nene ningani ayebi deja oyo aza na mbongo soki efandi nie ningani te akotika yo olekani alors babiloko wana babandaki kosala frère akomaki soki akei bafuti ye kaka okomona mwasi ne deja si bayokanaki abafuta biso lobi ya mwasi ne na ba 12 heures sa yaki omona pesi ye mbongo donc ye siko na ba 17 heures wana le musala esilaka azokende na eme vide eloko akoma kosala yango wana me mwasi wana bandeko tango azwi kaka mbongo akoti ne nanu ville abando sombela bana bilamba boye boye ti mobali akoya na pokwa mbongo wana ezala susu ekoka te alors wana zalaki femme sage te pembeni ya mobali na ye po biso toyebelaki yango lolenge nini po mobali sanifa pa komi kolela lela c'est ça abimisi libanda oyo pa koya kokuta wa ye wana soka lobi oke ngai likambo te lokola so dépenser mbongo problème ezate or ke na alaki na projet boy mais moi to sala ngo lisusu ezate oke ngana longoli kaka tike na nga banda le premier ti le 30 eza autant kote kolia na nga ngutu na okipe te kamwa ndambo ekokozala nango ka wana na kokomema yo bomba oyo esunga biso banda le premier ti le 30 me ba okoma le 15 mbongo wana eza lisute mwasi wana si abebisi nyonso alors babiso toyebaki yango mpona nini mobali akomaki na suka alembi akomi koluka aide alors lolenge ya mobali ya mwasi ya ndenge wana donc aza lisusu sage te aza femme sage te donc aza bonheur te pembeni ya mobali alors mobali mwasi donc pembeni ya mobali esengeli apporter aide na ye dans tout le plan azala bonheur pona mobali na ye. C'est pourquoi la parole de Dieu plus loin dans proverbe bazolo benabiso femme vertueuse. Donc moi s'il faut azala vertueuse azala moi si moko donc motema ya mobali na ye ezali ko penser na ye à tout moment. Mais tango moi si motema mobali et pensaka na yote ce qui coûte aux âmes aussi comme mobali azomona bien et comme il est contraire. Or parole de Dieu et le bin que nous devons être dans Proverbe chapitre 5 verset 18 balobi boye que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Donc il faut essengo ezala moi si na yoya jeunesse biche des amours gazelle pleine de grâce soit en tout temps enivré de ses charmes sans cesse épris de son amour. Balobi de ses charmes. Est-ce que charme ezali na machine? C'est ça le problème. Le charme est extérieur par sa façon, par disons sa façon d'agir, de prendre les choses, de voir les choses, par sa façon de parler. Donc bandenge wana misusu mobali akouta kaka tango azo yaka mbala moko azo yambise sango nyoso tu wana eza vraiment or eza or balobi que nous devons être épris de ce charme. Bien papa Mayi tokoko kende lisu na Ecclésiaste ouais page 666. Donc 666 Ecclésiaste. Tozana bisoka na proverbe wana donc ebandeli Ecclésiaste tokotanga donc na proverbe chapitre 31 totanga na verset 10. Verset 10 balobi qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que les perles. Ah papa Mayi tangela biso na 11.
Balobi, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Ok, balobi, une femme vertueuse bandeko. Donc, azali na valeur koleka olo. Une femme vertueuse, balobi, nani oya koki kozwa une femme vertueuse. Et non, balobi, nani oya koki kozwa femme. Femme azali mutu nyos femme nyos tu bandeko. Mais une femme ya valeur, une femme vertueuse, azali mwasi nyosote. Mwasi ne quelle porte, quelle mwasite. Donc, soko zali une femme vertueuse bandeko, ozana valeur moko ya kosakana te. Et puis bandenge papa maya lobaki, donc mubali na ye. Yango babina biso na verset 11, ozala toujours na confiance. Na confiance makasi epa ya mwasi na ye. Kwa yebi mwasi ne azali nani pa ina ye. Yango wana bandeko, role ya mwasi oyo asalama pembeni ya mubali, role na ye zali pona aider mubali na ye dans tout le plan po bakende ensemble et puis ezalaki façon to se multiplier. Yango wana bandeko tozali ko telemela basi na basi bazo kende, mibali na mibali bazo kende, nzamba lingi lolenge wana te pamba te soki mubali nzambe ayeba kike mibali na mibali bakoki kokende. Eska kokai kosala mwasi pembeni ya mubali? Non. Soki asalaki sexe opposé, c'est que nzambe ayeba ki le pourquoi. Na nzela wana nde yango na toko se multiplier. Ngai yango wana bandeko nazalaka contre ya bato balobaka ote Adana F baliaka na bango kaka mbuma. Ezande kaka mbuma to yebaka kombo te, me baliaka kaka mbuma wana ezalaka nini sexe. Non. Avant même ça, Dieu a permis que bango soki tozongi na proverbe plutôt na Genèse. Na Genèse awa Nzambe alobaki na bango te na verset 28 balobi Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Avant même que Baliambouma. Genèse chapitre 2, verset Genèse chapitre 1, verset 28. Ok, chapitre 1, verset 28. Siko bino batubolobaka ote basalaka makambo wana yango wana bandeko. D'après bino siko le nzamba salaki mwasi na mbali. Ba se multiplier. Balingai ko se multiplier na moyenne. C'est que l'ilobeza ezali ko se contredire na yango moko. Et puis dans verset 29 balobi boy. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et ce sera votre nourriture. Ozomon après ce qui bango déjà nzela wana. Ok bandeko wana ezalaki eloko moko oyo ezalaki entre parenthèses na sujet na biso apokwa lelo oyo esengeli toyeba pona kofongola kaka b'intelligence ya bandeko oyo ezali distrait. Bandeko nanga touti komona role oyo mubali nzambe asalaka mwasi pembeni ya mubali. Eno mubali alinga mwasi na ye pona machine na ye. Non. Ezali l'enseignement moko eza très erroné diabolique. Mubali azali kolinga mwasi pona basa la vie ensemble, mwasi wana azala aide na ye. Ba travailler ensemble, mwasi wana a aide ye dans tout le plan. Yangwana tozo mona lelo oyo malgré mibali bazo zala ba chef na biso, mais soki totali bien, ba ndako ezala ka diriger na maman. Po mubali akokende na ye banda tongo musala akozonga ne kaka pokwa wana bana bazali suna bata mingi te po bakende kolala. Me biso ba mama mutu toyebaka mingi oyo elekanaka na kati ya ndako. Mingi ezolekana na kati ya ndako. Bandeko bolinga bozala ba femme vertueuse ekozala malamu mingi.
po soko ozali femme vertueuse te ezali mabe makasi. Nalingi natanga lisusu verset susu na Ephésiens chapitre 5 na page 1188 toko banda na verset 25. Aba lobi boye Ephésiens chapitre 5 verset 25. Ephésiens chapitre 5 na verset 25 la page 1188. OK. Aba lobi boye Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Balobi to linga basi na biso lokola Christo alingaka ecclesia to église. Mais awa balobi te ke bolinga kaka machine. Non. Balobi li machine te loin de là. Donc soki balobi boligelela basi na bino, donc bokolinga basi na bino dans tout le plan. Bien sûr que oui. Na nyonso. Bien sûr que oui. Awa Christ, est-ce que alingaka église avec profit? Au contraire, kutu yemutu amipesaka. Yemutu amipesaka pour l'église. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Alingaki église a sanctifié kiango. Donc, sanctifié sans tâche. Na liloba. A commis ça kiango sans tâche na liloba. Et puis, a purifié kiango. A commis ça kiango pur. Na baptême. Il y a maï. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Balobi, ndengo yo, mobali esengeli a linga mwasi na ye. Soki o lingi mwasi na yo, il faut o lingi dans tout le plan. O lingi na makambo na ye nyo surtout. Okolakisa ye, okolesa ye. Non, okolingi na machine te. Ah, Christ place nini balobeli machine. Donc, oyo nyonso azaliko alingaka mwasi pona kaka yango. Aussi longtemps, aza musali ya Nzambe. Donc, trop même diabolique, pas très trop diabolique. Musali ya Nzambe ya solo te. Pona Nzambe alingi babiloko wana te. Wana est comme le contraire ya parole de Dieu. Po mubali balobi alinga. Akolinga mwasi na nyonso. Place moko te tomoni mubali balobi alinga pona kaka machine ya mwasi. Non. Machine wana to continuer verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Son propre lokola nzoto na ye moko. Ok. Sikoyo balobi lokola nzoto na yo moko. Raison pour laquelle papa m'a dit 10 commandements Moïse. Jésus leur a yé a tchangoka na biloko mibale. Bien sûr. Pour 10 commandements Moïse, ce qui totali na mibeko ya Jésus. Ya liboso olinga Nzambe na motema na yo mobimba. Ya mibale okolinga muninga lokola. Linga muninga lokola komilinga kayo moko. Alors soki ngai nazo linga mobali na nga. Ou bien ndenge tozolo belela ba mibali. Nazo linga mobali na ngai, mwasi na ngai. Eske nakosala mabe? Soki ngai mobali naza mwasi na mitie na place ya mwasi. Que chaque fois machine. Eske nakosepela nango nazotia moninga lese. Bande koma na moma mususu ozape na guya kosala ngo te. Oui. Pour la wana ekozala malgré azosala ngo malgré. Oh, parole de Dieu elobi na biso ke eloko wana na 2e Corinthiens que
tokoki ko se priver l'un et l'autre si ce n'est d'un commun accord. Ah, d'un commun accord. Mais si ko soki yo ozali kolinga kaka tango nyoso sala yango tango nyoso sala yango est-ce que oza d'un commun accord na moninga ozo contredire parole de Dieu ozo tambula na lolenge parole de Dieu ezali koloba na biso te bandeko raison pour laquelle tozali kotelemela ba comportement ya ba genre ya ba message ya boye bandeko tozali kotelemela wana ezali pona ko ruiner tozo ruiner parole de Dieu. Oui. Tozo perdre parole de Dieu. Le peuple de Dieu vraiment en dehors il y a parole de Dieu. C'est ça. Et ça malamu te bandeko. Parce que parole de Dieu ezali kolobela yango te. Mawa mingi. Pona nini ngutu mokili kako tozo mona mokili et valoriser moi si et pesi mois de mars. Fête ya ba mama. Po ba yebi valeur ya bo mama. Mais yo siko musali ya nzambe tango zoloba ke no mobala lingaka ne kaka mwasi pona se bandeko ba jari ya ba message ya bogo tozali ko telemela yango ezali ko pengusa bana na nzambe mingi to lingi ba jari ya ba message ya lolenge wana te. Awa balobi na biso boye na 1 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 11. 1 Corinthiens. Chapitre 11. Verset. Tanga na verset. Tanga à partir du verset 8. Ah bah le biboui. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Nakanisi to souligner ao balobi ke mwasi akoki kozala kaka ye mokote to mobali akoki kozala kaka ye mokote sa mwasi to comprendre te. Donc nzambe asali mwasi na mobali pote bakoka kovanda elongo nga lelo oyo nazwaka mariage to libala ezali camaraderie. Donc toza ba master. Na libala soki qui master ezali te vraiment ça ne va pas. Il y a de ces hommes-là, au monde, à solo la rana, moi, c'était moi si soki à un salon, yé awa, à quel côté cuisine, moi si soki à la cuisine, yé à za côté oyo. Non. C'est pas ça. Donc, qui moi si na mobali bungaka kaka, soki baza na chambre. Non. Wana est commis contrefaçon. Toyebake, mobali, azali coexister sans la femme. Et puis, papa maye, loko mususu, oyo na lingi koloba. Wana yali, point yali boso, na laki na 2 points. Po na biso ezo chite. Point ya mi bale. Kaka na message yango, na yoki, mobali, soke loko neza muke, ezali péché po azali ko satisfaire mwasi na yete. Balobi na Bible ni. Ah, bandeko. Na Bible ni. Lolenge ya ba message ya ndenge wana musala nzambe azali ko bimisa. Bandeko. Fo kotala. Est-ce que ezali musala nzambe ngo ya na Bible wapi oyo ezali ko pesa babiloko ya ndenge wana. Puisque nyoso tu nzambe mutu asali yango. Mais kasi yango balobi ate totanga na verset 12 balobi car de même la femme car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Nous sommes tous na nzambe. Et bon, nane salaki muninga.
Mutute. Dans l'entretemps, Et l'autre nini. la Genèse, tout ce que Dieu a créé était bon. Bandeko, bon. et l'autre mokote oyo nzambe a créé qui ezali Mabe. mabe. Ngai conseil nini kaka oyo ngai na lingi komema. Ba message ya lolenge wana ezali biblique te. Mais conseil oyo na lingi komema ezali nini. Pona ezalake oyo machine oyo ya papa soki ezali muke mama ezali lisumu bongo ezala lisumu ye papa ye mutu amisalaki ye moko asengaki na nzambe ezala muke ndenge basala yango ebongeli na mesure ya nzoto na ye alors yo mwasi soko okomi komona yango conseil yo nalingi kopesa bandeko mpona point oyo bandeko bomoni biso basi eyaka muke eye pe munene eye muke bandeko eye pe munene ezofungwama ezobendana nango sikoyo bandeko bomoni eloko nyonso biso bato tozosala na biso moko tozo contredire parole de Dieu boyebake ba conséquence ezali ba conséquence ezali mes bien-aimés ya wana esengeli to obéir ka na parole de Dieu. Nzambe asala mobali pamba te, nzambe asala pe mwasi pamba te. Alors otango akeli yo, soki yo oyebaki mobali te, bandeko, oye kozwa mobali na yo afongoli yo, ye muta afongoli nzela wana. Alors, nzela na yo, ekotikala kaka na mesure wana. Pamba te yango mutu efongoli yango mutu ezalaka na yango tango nyonso. Ekezala te komona yango mukio boye po nzoto na yo ekosadapte na mesure wana. Sikoyo bandeko nanga soki yo mibandelaki avant. Ubi ozalaka awa bandeko ozozwa ba mesure ya balolenge nyonso kasi ubi obandaki na oya munene yo yesukela na oya muke ekesalo eloko te okomona eloko te c'est par là que yo komona ngo peza muke. Et puis parole de Dieu et l'obi dans nous devons nous contenter de ce que nous avons, de ce que nous avons ozui oyo eza ya muke. Contente-toi de ça. Contente-toi de ça. Oko se contenter na yango, c'est bien bon, papa Maï. Mais biloko ennuyant. Oui, mais biloko oyo ezali ko sala défaut, okomona moi sisi afongwa na ye déjà. Na oyo ya minene. Nzoto na ye emesana na oyo ya minene. Alors l'air sikoyo akoya kokoma na oyo ezali sikoyo ya munene te na bawana mesana nango nzoto na ye eko supporter ya muke wana te posa fungwama na ba mesure wana. Bomoni sikoyo ba conséquence ya ko obéir na parole te yango wana. Yango wana bandeko ezo senga mwasi fa garder nzoto na ye po mesiro nyonso oyo ye akokutana na yango na ekosala ye bien nzoto na ye ekosadapte na mesure wana ekozala teke oyo munene oyo muke pona babiloko bongo me pona koloba nde ke ezali péché en tout cas wana ezali parole de Dieu wana ezali pensée ya mutu. Ils ont pensé à moun. To lingaka te ke penser na biso to tiaka yango na place ya Nzambe. Vraiment ezamba wa mingi. Et puis Nzambe vraiment wana ezali pona kopesa ekanda. Puisque c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui est à l'origine ya mutu. Ya nyonso tout. Et donc on dit les ko exister dans le monde et ils ko exister sans que Nzambe asala yango. Et donc comment côté? C'est ça. Nous surtout ça ko exister parce que Nzambe asalaki, Nzambe alingelaki yango ndenge wana. Ndenge tozali eza na mutu mususu aza munene, mutu mususu muke, mutu mususu ya mezi, mutu mususu mukuse, mutu mususu mulai, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Ndenge moko ezali ba biloko nyonso tout. Alors totika kobakisa ba penser na biso epai oyo penser ya Nzambe ezali te. Donc, totika kobebisa nde parole de Dieu. C'est ça. Toyeba ke
oyo nyonso moto azolona akosila kobuka yango. Tango yo oza kobebisa milimo ya batu, ozopengwisa milimo ya batu, ozali kobakisa liloba, pe ozali kolongola liloba, yebake okorendre compte na mukolo liloba wana. Et puis biso batu toali koyoka yango, to yebake parole de Dieu lobi, to koyeba ya bango na bambuma na bango. Na misala na bango bandeko, façon d'être na bango, façon ya bansenima na bango bandeko, toko détecter bango, toko yeba bango na misala na bango. Alors bandeko nanga to milengela, ndenge la fois passée to lobaki, bandeko, bobima na milliers ya ba place wana bino bozali oyo ya mabe, bobima na milliers wana po ba message ya boye, vraiment zali kopesa pasipe mawa na bana na nzambe oyo batu bazali ko bebisa liloba ya nzambe, bazali ko contredire yango doki na ndenge moko ya esengelite komona liloba ya nzambe ndenge lobi, komona mutu soi-disant musala ya nzambe ndenge azosakolela liloba, donc ezozala pasi mingi pona bana na nzambe, ezomemaka bango na perdiction. Na 2e Pierre chapitre 2 dans verset 15, après avoir quitté les droits chemins pour nous, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima les salaires de l'iniquité. Donc, c'est Balongwana Bango dans le droit chemin. Comment on voit ya Balaam? Donc, comme un salaire, il y a iniquité. Donc, comme qu'on prêchait, nous sommes tous la baronne de Moutou. Vraiment, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, normalité. Et ça, normalité. Que Moutou, les lots oyo, a que ne kolobaka n'importe quoi. Dans Apocalypse, non, Jude, dans verset 11, malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïens. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Balobi malheur à eux. Malheur à eux. Balandi nzela ya Caïen. Nzela ya mabe. Nzela ya mabe. Ya budiabulu. Ya satana. Vraiment, ce n'est pas la volonté de Dieu. D'où esengeli na mutuwana akoka kozonga na nzela azonga na makolo ya nzambe, puisque nzambe azali na posa ya mutu nyonso tu. Nzambe alobi ke retard ezalité aza ko accorder grâce na mutu nyonso tu esengeli aya azonga même osalaki ya mabango koma lokola ngola zonga na makolo ya nzambe, nzambe ko reprendre yo. Eza lokola l'enfant prodige oyo akendeke asakadeli mbongo ye a réclamaki déjà mbongo na ye bien avant même tata akufa akeya sali ba makambo azaki nango posa meler azongaki na maboko ya papa esengo ezalaka makasi. Papa même atikaki oyo atikalaka na ye wana ayami oyo aseperdaka pona nini azongi ndenge moko pai ya nzambe. Lelo oyo yo mutu ozali égaré, okomi ko enseigner n'importe quoi, okomi ko pengusa même bandimi mususu, zonga na maboko ya nzambe. Nzambe akozala nesengo mingi. Totika oyo ezali babiloba, totika ba pensée humaine. Tote ya neliloba ya nzambe. Puisque parole de Dieu est l'obi qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être une interprétation ne peut être un sujet d'interprétation particulière. Et qu'aucune cause à l'interprétation particulière. Parole de Dieu ezotikala toujours parole de Dieu. Parole de Dieu eza toujours ndenge nzambe a peselaka yango na batu oyo ba pesaka biso yango. Alors to lingateke to koma kopengusana yango bandeko mususu. To lingateke parole de Dieu wana to
tordre yango tordre sens nango or biso tozana pona ko tordre sens ya parole de Dieu te vraiment sinon c'est un grand danger pona biso. Bien bandeko na ngai vraiment tozo kende na biso tozo chiter tozo kende vers la fin ndenge kaka to ute koloba na bino na banza to sosolisi bino pona en tout cas babiloko ya bongo na yebaki eza ko contredire parole de Dieu mais ndenge na yebisaki bino kaka na lingaki papa mai ye mobali bango baza mibali bango batu balingaka biso peut-être soki ngai kaka nazali koloba bokomona ke wana zo défendre ka basa zo défendre po aza mwasi c'est mieux toyoka yango pe na monoko ya mobali ekesala biso malamu mingi bongo bandeko na lingi bolongola ide wana na kati na bino en tout cas naza na exemple ya ebele mais na rapidement boye nakoki kopesa mibale na yebi ndeko na ngai moko azangu tukuze na ngai moko alors ndeko mobali oya bandaye kolinga ye alors ndeko mobali wana eloko ne yalaka tanto eketelema pe tanto ekotelema nango te mais ndeko cousine ndeko wana aloba na ngai ndeko ngai nalingi ye po nomoni bana ndenge baokola un jour bakopanzana na bango okotikala yo moko kozala isolé yango nalingi ye azala partage na ngai tozovanda na biso makambo nyonso bien na yenga nalingi ye kaka po na mashini wana te nasala ngo nazwa nini omoni mutu alingi mutu me azoyeba deja ke kote wana eza nango na défaut malingi ye est-ce que soki balingelaka kaka bato mpo na mashine akolinga mutu ndenge wana non. À part wana bandeko exemple mususu suna alaki nango ndeko wana ngo tusa kufa tika biso deja mais mobali azali moyena tanga kombone boye ezali te ndeko wana bandeko ba operaka ye l'air ba opéré ye docteur alobi faut ça la 2 mois koningisa machine na yote repos ya 2 mois mais ndeko wana yaki ko sala 2 mois akokaki yango te asala ka 3 semaines na bande akomosenga mobali na ya besoin tout ça la ko oyi mobali aboya abi non mais yo za muta corps médical to za infirmière ndenge ni nozo dekone boye pota na libando zo monango ekauki mekati docteur alobaki ekauka kanoki te tokotosa kaka ndenge docteur alobi 2 mois po ba yebi le pourquoi na lingi ba danger te eya na lingi ba risque te eya po tokobimisa lisusu mbongo c'est pas bien bandeko soki mobali wana alingaki mwasi na ye pona machine alingaki kokoma na raisonnement bongo non. Yani alinga komona ngongo tu bien po mikolo wana nyoso ba priva ki ye bongo te bien sûr que na leta mwasi azalaki na hôpital na ndenge babimi wana 2 mois lisusu babambi bango bandeko soka alingaki pona eloko wana aya alingaki kozela 2 mois wana te po ba prive ye alors bandeko totalisi bino balolenge ya ba propos ya ndenge wana ezali parole de Dieu te en tout cas musali ya nzambe o dekone makasi kote wana et puis vrai musali ya nzambe bandeko azalaka bêtiseur te oyebo devant tout le monde batu misusu bakoki kotala yango bana na babaza wana ozali koloba ba gros mot aussi lontoza musali ya nzambe c'est pas bien loba tana ba terme mususu pona bandeko basalaka nini bazala na apaisement tango bazali koyoka yango ezali ba mo mususu ezalaka na nini ba enseignement kaka ya ba marié wana ezaka na ba église bana bakoki kozala te ya ba papa kaka na ba mama papa kaka na ba mama oyo eza marié te akokota te mais yo ozoloba yango kaka boye ezali malamu mingi te en tout cas bandeko ezalaki bongo couple mai tolobi na bino oyo esengeli nyonso toloba na des sujets oyo mobali alandaka mwasi mpo na mashini na ye te eza kocontredire parole de Dieu bajari ya babanseignement ya ndenge wana tolingi yango te depuis totalisi susu bana basi oyo balobaka bapapa biloko ezali muke tout comme ezali péché en tout cas bajara basenimana pe tolingi te bandeko ezali péché te
po ndeko nzambe mutu asilaki kokela ye moko te mutu amikelaki alors wana tokomi kokondane mais topesi nde conseil na bana ya basi pona to éviter kokoma na niveau wana lolenge nini mwana mwasi pe sengeli azalela pona abatela kibo mwasi na ye. En tout cas bandeko ezalaki bongo couple mai alingaka bino mingi elingi bino mingi. Préparons-nous soki ndenge kaka tolobaka toujours Jésus Christ etangu nano azongi te tokokutana na bino na mbala ya sima toujours na ba conseil na makusa na parole de Dieu tokokutana na biso ezalaki couple mai lolenge kaka elobaka. En tout cas bandeko baba ina bino nzambe alekana kopambola bino.